bane bele bazali kobela ba cancer de poumon na solo wana ya mabe oyo mama ozali na yango ozali na mwana moke azana ba une semaine 2 semaines 1 mois a mese na solo hydroquinone teza mabe yo mama witi ko sokolo poti yango na nzoto mabele peo kamata mwana za ko respirer oya nzoto na yo aza ko mela mabele mais ekotaka kaka na nzoto te yango bane bele bazozwa ba problème ebele na kati na ba poumon na bango na santé na bango bato bazali koyeba te mama na koyebisa bino bandeko ebele toyebaki na kati na Kinshasa azalaka na ba bouton te mais ndeko mbala moko akomi na ba bouton ndeko azalaki na ba bouton te mbala moko ndeko akomi na ba bouton bandeko ba bouton mosusu ezali pasi pona komona yango ndeko mosusu soki ba bouton bimiye okuta na ebo zalaka na ville moko nandimi te na ndako na ye okende kolia pamba te ba bouton mosusu komi ko bima bato na ba mafuta ya bipakola oyo mutu soka teti bouton ozomona lokola nguba moko bona kati bimi pouf mutu mosusu komona bouton evimbisi lisu mutu mosusu komona ba bouton evimbisi mbebo mais azalaka na ye mutu ba bouton te mais pona nini mafuta oyo azali ko utiliser eza ko correspondre na yete mais lokola ezali ko telisa ye yakangami na mafuta wana mais elongi ekomi tashi lokola teni ya basoda mama bino obo zali kolanda radio lisolo toza ko pesa conseil to yé na kati na radio lisolo to kabola masolo ya mpoko malelo pamba te eloko o tozali koloba ke mafuta ebebisi ba congolais ebele ebebisi ba congolaise ebele mutu mususu ozali na poso na yo ya kitoko mais ozali koluka nini na yebi te na mokili oyo complexe d'infériorité komona mutu azali na poso pembe yo okomi ko envier yango moni bato misusu na ba ville o baza na ba pembe na bango ya kobotama aza na pembe na ye okoyoka bato misusu bakomi kotonga ye alakisaka nini poza mutu a pembe ya banzi biso batamwindo nini complexe ozali kaka kolula ye okomeli ye motema mabe poza na pembe oya ye mais yo po yo pakolaka otelaka pete okomi yazala ne kutu kitoko teka pona pembe wana donc lokola to lula pembe yango ba congolais bazali ko pakola mafuta o bazali ko yeba quantité na yango te bazali ko contacter pe ba docteur te lelo bilongi ya bato tala na ba Facebook tala na ba concert tala na ba fête bande kon soki otali bilongi ya bato o comprendre te mais pourquoi tata oya mokolo akotika na e produit te bande ko kende na Belgique okende ko kuta ba tata mikolo akomi rouge mais aza ko forcer ba poso tous ces silier abandaki ko tia produit na âge nini ti siko azo continuer mais eboyi akomi ko bima rouge mais okomona ye bazali ko benga ye alire okomona mama mokolo akoma déjà na ba couleur ba poso tout esila ye mais azo tia kaka produit mais lobiler ba koyebisa yeke ozana cancer de peau ou bien ozana cancer de poumon akoyeba te parce que nyonso to wana ba mélange wana ekotaka na kati na nzoto esalaka pe befe na yango na meka lisusu kozonga epai ya papa na biso Odom Pambu topesa ye maloba bandeko line ezali kofungama awa tozopesa na ba idée esika o bokomona ke ngai na kwei yo sungi esika o tokomona ke yo olingi kosunga yo osungi tokene epai ya papa na biso Odom Pambu topesi ye lisusu maloba ye ayeba kopasola mpoke na kitoko solo nyonso tu eboto DSV vraiment na oki papa na ngai Charlie Kashila ndenge za na lingami ya beta 11 so ya beti 11 na beti 7 seki match za kubonga mama miza saleli biso moi défense muke na 5 na ebite ponga landa na foot te na ite so classement za ndenga ou pas alors na koleka penza na pesi radio o ezali radio lisolo
Quand on dit solo, ça veut dire que il faut que solo lac. Dans la que soigner teint et ça m'a bêté. Dans la très bien. Au moins témoignage yé, na baki net na yeba ki na bi même yo okoki jamais ko kende ko luka mafuta ba mindele o tshana nzoto na yo. Au moins hein, sala kaka neti kende ko sukola na piscine bima ko pakola mafuta te. Au moins okoma donc il est ba Sénégalais ndenge bazala ba métro zo mona maboko zo simba mafuta te biloko mo ndenge wana. Tout est froité. Au moins comme le code qui m'a trop. Donc il faut qu'on laisse sa peau o ezali lokwa maman misa lobaki yango très bien maman na biso maman mayele alobaki yango mafuta ne kotaka na peau ezole sa peau ezopesa ba vitamine nango yango ba comme vitamine E boy na boy carotte ba comme bebele ezonde ezo contenir soki ata mutu aza na temo ko ya mwindu akeko meka mafuta mindele na ile soko ko ma chocolat wa nzete obeba te na niveau moko impossible tozali bakobo tozali ba africain pas mundele a romona obi neti biso na longue komi neti biloko basi ba pakola ba skin light et bani comme moi qui me peut potala ngaka ba biloko ni so ekotati biloko tu eza éclaircissant a ezo kotati anglais komi ko boya yango mais azo bosana ke avant dina ba africain na mboka na ye donc ipa ya mundele azomona ke yeti nga pakola ke loko wana donc il faut mututu apakola mafuta oya ye ozo comprendre soki ye bazo boaka yango awa kuti ezokota kutu te ozomona mais tandis que bango moko bana ba neti ba clair essence na ba nini ezali na ba pharmacie na bango ba clair essence ezali mais ba tsango pona traitement ya peau misu bazaka na bagal obiso misu ba mama kwanza misu bana biblo tondo benga ba nini ba loto ouais voilà ba loto na même di prozon ya mai elongola ba mami ba loto na mitu na mona basi basala kango na mutu bazotia ba lipo elongola ba loto na mitu soki ba ninga ba chaka mpona kanga basoki na mao mais basi na biso ngona comme ozomba chango na mafuta bon inconvénient ekozala normalement mais eloko biso to loba ya lelo ezali okoki okepa mundele te aloba ke bon omoni po na yo oyo kende osomba skin light beke sombe loko tel po simba non tolobi ko chaba choko te ba di prozone be ko chaba démonger ngana lo be loko wana te na bi ko soigner po mafuta ko simba na posonayo mundela ko tindu pa iba skin light wana te biso moto yebi ke to uta na Afrique to yeko ya ozo comprendre ezali te mambo na zwaki sima na tie na lokolo ziki singa lokolo longo ba poso après na mami ki yango likolo lisusu nini soki démonger eziki si lisusu doki kushi bende longwe te soigner pour non ndenge ya bien yo pe ndongo zana zo mafuta msoke na soma mafuta tu ateka na boutique ba africain na éclaircissant na kati ezana moi hydroquinone na kati muta okima ngwa zate mais ali teke ozui di prozone waso to biti di prozone ko maka mususu we ba sepso soki ezala te na ebite obeti yango 3 tibi na kati obeti yango 5 tibi na kati wana okei libanda ya masolo mais mafuta ezali bien pour na biso papa congolais maman congolaise vraiment soko za na mobali na ona ndaku osana mwa mwindu na wana ya bien tango zuma ba possibilité nde papa chala lobaki misu ba okima ngo pa manque la possibilité luka mafuta cher oyi ko sala po na ezala bien papa lula oli susu papa pe yo luka mafuta bien po sala mama moi bien elongi moi bien na misu po alula yo concernant nduta nde papa desi ba lobaki ba mafuta mingi ekumbaka nduta normalement mais nduta ezali te ke ezali donc similaire ezali te similaire ya mafuta ndo chaki yango boti nduta non parce que wana ekoma to bima na thème to ko développer na bana mususu à 9 ans aza obèse so pena mona na ke piscine tali quiz na ependo mona bilaki tala bandute kata mais ayebi chokote ça veut dire que aza mibali mususu pe ya minene ayemo munene tanga kondi bo tala pena donc akola ta jamais sous vêtement ke na en plage pour mona na côté sima donc kata kota mapeke kata donc ndukta ya phénomène mususu eza lokwa neti mutafunga maki nzoto ala kondi siko poso en place efungwa maki esali banzela donc c'est un peu ça on a la koloba donc pour na ressources mabake intervention na lobake mafuta eza mabete mais totala genre ya degré nini ya mafuta ou bien ya ba tibi yoza ko tchana kati misusu ko koleka pe trop et puis ça ba cancer wantu comme ba niveau mususu wantu okota na choko mais tolo bele mamba choko te tolo mamba soigner po
ozomona DCV parce que bangola wana tout et sona ba pauvre maman. Moi je pense que même ndenge oza wana pe DCV olinga po mona maman Solange kempe na donc ezaya ko vanda akopo ko bimane teboye moi ko yinde ezali olinga moi mafuta moko ya bien mama chapo esala o misu ya ko sepela mais soki to ba to filoka bandingari otale bana metro boye akangi maboko balali ngosu na France na okene na utaki ko sala na ozonga wana esika siko na utaki ko la na lota ndoto na fungula misu na tabwe fara na ndingari na mwenga maboko apam muteme panza ningo ndiye ba refulenga na kini ça dit que on a ki eguga yango te tozoloba biso to ba congolais photo soigner pona biso e boto DCV eboto papa na biso Odom Pambo biso tozaba congolais esengeli to soigner pona biso na banzi bandeko na sujet na biso ya mibale na ndimi teke toko koka yango na sujet na biso ya mibale pamba te ezali sujet moko ya motuya o tozali kolobake eske na Congo tozali na ba star soki tozali na ba star bandeko moto akoya koyebisa ngai tozali na ba star mais pona ngai tang mosusu tozali kaka na star moko oyo nga na yebi o nga na yebi star moko mais batu nyonso tu balobaka ke tozali na ba star musicien koloba nazali star moto ya théâtre star moto ya bale star batu tu star mais batu wana bazali koloba baza ba star bandeko tamso définition nango nga na koyeba te mais batu wana na kokufa na bango ekomi ya kokongola bambongo alors kokongola bambongo na bawenze na babalabala na bisika nyonso tu bakokongola bambongo alors tozali comprendre te définition ya star bato bayebi yango bakoki kotalisa biso po tozali komona ba star bazali kokufa ba pauvre soki cotisation esalami te soki baleki na wenze te soki bamobilize bato na diaspora te eloko kesalama te okende kokuta ndako ya star lokola mpuku okende kokuta bana na ye situation moko médiocre mais soki azali kolekana azali star toyebi te eske na Congo tozalaka na ba star ou bien tozalaka na ba tintin wana ezali thème au deuxième thème na biso il fallait to pasola mais toyebi te soki toko chafe nango pamba te ezali pasi moto nyonso akokufa na Congo mbongo na mikili ya poto bakotize star nyonso tu oyo bino bokoyeba to perdre ba musicien belé to perdre bato ya théâtre ebele to perdre bato ya bale ebele o toyebi bakendaki ba mondial to benga bango ba star mais star yango ezali soko kei mondial star yango ezali soki oyebani ou bien star yango ezala ndenge nini yango tokomeka to développer mais lelo to ndimi te pamba te minute na biso vraiment ezali mukie po to koka yango mais soki tokomeka lisusu koleka likolo na masolo na biso oyo likambu ya kopona mafuta nini esengeli peuple congolais apakola eske opakolaka mafuta na yo otuna dermatologue yo mutozali mwindo mais olingi okoma pembe koleka mundele mais bato bazali ya pembe soki utiliser mafuta na ye okomona ye nzoto mobimba pembe mais moto azali mwindu bandeko ezali difficile alongola chemise ou bien azala na singlet ou bien azala na coupé ezali pratiquement difficile impossible ata moye bimi makasi chemise ya maboko milai pantalon kaka ata aza kotoka ye moko aza kotia munoko na chemise na ye azotia munoko lokola ventilateur pour aboyi kolata tricot po ye azali wana elongi kaka ezali ya kotela me nzoto mobimba azali ndenge mosusu mafuta nini tokoki kopakola toleka na lombangu epai ya papa na biso Jean Pierre topesa ye maloba ye apasola biso mpoke eboto nayebi te soki papa na biso azali koyoka biso ou bien azali na biso na nzela ya singa te tolekana na masolo na biso na banzi papa na biso azali na biso na nzela ya singa te toleki na deuxième sujet na biso lisusu na masolo oyo tozali kopasola mpoke eboto Odom Pambo topesi yo maloba
na ebité papa na biso Odom Pambu soko zali koyoka. Alors décidé hein. Pour la deuxième sujet na biso, moi je pense que ba musicien na biso ou bien ba théâtre ba sala berère. Faut comprendre ba sala berère. Na loba star azali muto yo monde yebi monde, na ba bien monde. Parce que star ezali ni star ezali na anglais. Star ezali étoile. Donc to bengi star. Tant star ebimaka étoile ebimaka, ça veut dire que monde bazo mon étoile. En plus autant na chik boyebi munene ezan étoile peu distance ni étoile place ezali. To bien. Vous comprendre? Alors, mingo ba baraté étoile ezelo ko moko ya munene. Oyo monde monaka yango to bengi yango star. Ça veut dire que na ko compter ko banda ba papa Wemba Obandi ba Ranson Okiti ba nani ba Kofi banane, ce sont pas des stars, ce sont des vedettes congolais. Ou bien ceux qui aussi sango lobi star congolais. Mais ko baté que ba ba star, ngana star, musuku na mona ba ke méga star. Vous comprenez? Michael Jackson a dit super méga star. Mais na katana malobate Odo papa Odo, ndengo lobi ko banana ba Ranson après Okiti na ba Kofi Olomide. Na éviter. Non. Elle ngala na bona ko banda. Na classé bangote. Ah bon? Na classé bangote pour to classé ni balela rawa. Omoni. Ndenge ndeko na biso waze ka lekaka na bana ke. Ya initi ya créer polémique entre yo na Kofi po même bana boboti ba yebi ke nani na entre bina leki. Ya no clair. Initi la sa polémique na bingo bake na classé bangote. Na Kofi déjà na top to yebi yango mais to lo ba likambu ya star. Le bango nyonso ba vedette congolais ba star congolais. Il faut to sukisa kango. Star congolais. Mais ya ko bake baza ba star tout court des ezali gaffe moko jamais vu. Vous comprenez? Parce que même Youssou à cause de star na bango à cause de vedette, mais pour na okoma star il faut monde yeba yo. To kotanga ba Michael Jackson, ça dit attaque OK na Venezuela, monika liwana ye. Omona ki yo mo ba place bazolela donc partout bazolela ye. Donc lelo mutu lokola kingandi soka Kofi pa na biso, ya lokola bof na ngai de baba azalaka vedette. Atikali ko bibenga star te na tika omona te pesa beza star. Tant ba akufi to lelie ba congolais to lelie bien. Mais koloba kena sa star. Na hiba atita mo ba star net ba na musu a théâtre kaka o to lambi star mongo ya théâtre. Mais boso to so comprendre yango star relaxing. Alors ba mindele wana ba Elton John, ba Michael Jackson, c'est-à-dire akwe na Venezuela, akwe ya wapi, akwe na Vietnam, bazoye ba yebi. Mais plus on va mis ba joueur ndenga na monaka ekoza ndengwa. Parce que mutu lokola neti na kopesa exemple neti Beckham as star. To pese ba Ronaldinho baza ba star, so que partout bazo lobele ba yebi. Mais star kaka ya local. Po ba yebi na RDC kaka, obi moi Brazzaville, OK moi Gabon, allez omibengi ke yo za star. Je ne pense pas ils allaient bien to rectifier lo ko na to meka kolongolango et comme on voit orgueil. Ce sont des vedettes et non des stars. Merci Desivé Nazong Simalo. Merci et papa na biso Odom Pambu tokende nanu pe ndeko na ngai Charlie Kachila toyeba ba star na kati na mboka na biso mboka ya Congo. Tosali komona mutu mususu ndenge Odo alobi mega star, mutu mususu alobi ke naza star. Mais ebembe na bango soki bakufi mbongo ekomi kokongama na ba wenzi ya bagambela na banzela na ba photo koluka bato ya poto kokoma na internet banini mais tozo comprendre te est-ce que bazali ba star ou bien bazali ba vedette eboto papa na biso Charlie Kachila. Oui, eboto ngana koloba boye na landi papa odonde na lobby et puis to continue na sujet sur deuxième sujet na côté au lobby ya star wana pona ngai eza moi pasi pona ko benga bango ba star parce que soko ke na Brésil ba yebi bango te, soko ke na bamboka ba Singapour ba yebi bango te. Donc ngana ko mona au moins Ben Laden peut-être na ko pesa la star parce que histoire ya Ben Laden tant ba tali yango monde mobimba bazo comprendre déjà que Ben Laden ba siba kangiye monde mobimba bazo ko mona makamnyo so peut-être ko benga star parce que mukili mobimba zo talela. Mais ba ko lo ba musicien na biso et puis na sepela mingi tant ba lobaka oh star na biso. Ah, donc na mona directement bazo ba star congolaise. Donc ce qui batient ba la mona Congo ça va. Donc à sa star na Congo. Parce que na Congo, ils ont la bâtonnière sur la yebi. Mais ce qu'on bimi na Congo,
aza sous star te star ndenge peza balobelaka star wana eza yango te aza mpo na ngai namona yango baza bavedete exemple lokwa badebaba baza bato moko mpe bauti kokufa awa babimi bakufi awa est ce que mokili eyebi mpenza ke deba bakufi est ce que partout le mosusu na nini na Benin bayebi ke deba bakufi même bimi wana soko lotali ye mpenza boye est ce que na Botswana bayebi ke bimi akufi ezaka na quelques congolais oyo bazaka na Botswana nde bayebi kaka ke bimi akufi donc bapays oyo eza na pene wana bayebi ye te bon komoko nobenga moto ndenge wana star baza bastar te baza nde bavedete oyo ezali ke baza na Congo et puis bango nyonso ndenge bazali wana ke zaso oyo aza na lar ke so bakufi tomonaka ka sor na bango leta fatia maboko baeglise banini tufu basala bacotisation donc eza pasi mpona koloba ke moto ndenge wana aza star baza bastar te eza na bango eza normal même kutu bagrand maître lwa momakiani abete musique musique ya kitoko oyo ezali ke non mais soko okende bamboka mosusu mpe okomona mpenza ke maître lwa momakiani mpe bayebi na bango ye te par rapport ndenge oyo otala le mosusu bajackson otangi bastar mosusu baa na états-unis okomona mpenza ke ubie mosusu bazaka na bapoto wana bafrance okomona mpenza ke ye ayembani kutu koleka donc baza na bango mpenza bastar te papa wana eza babulu moko nayebi te soki euteli wapi mais baza na bango bavedete na Congo baza bastar ya bacongolais na kati ya Congo peut-être ke mutu nyonso ayebi bango na kati ya Congo mais eza te na libanda ko benga bango bastar eza pasi papa po ndenge tozomona mpe baliwana bango nde bazokufa wana ndenge baza kosangisela bango wana donc un star mpenza ezaka mwa pasi ndenge wana quoi donc eloko na koya kobakisaka yango wana donc côté wana vraiment côté na ngai na ndimi mpenza te ke baza bastar merci merci papa na biso Charlie Kashila tozali kolanda na bokebi nyonso to bandeko na masolo na biso ya mpoko malelo na banzi na masolo na biso ya mpoko malelo ezali masolo moko oyo ezali kofungola bandeko matoi pe mayele na banzi bandeko balobaka kaka bayebaka te pourquoi balobi boye ndeko yo moko oyo ezali kolanda biso mitala mafuta oyo nazali kopakola est-ce que elingi ngai ou bien elingi ngai te alors soki ozali kopakola mafuta oyo elingi yo ou bien elingi yo te ya solo tokende pa ya mama na biso igeti ya koteli biso tomeka nanu kopesa ye maloba mpona makelele tomeka nanu kopesa mama na biso igeti makele maloba mpamba te tozali kokende na masolo na biso likambo ya bastar congolais likambo ya bastar congolais tolobaki ya mafuta toleki na oya bastar congolais topesa yo maloba. Merci beaucoup papa na biso moto ya mbobo vani côté ya bastar to côté ya misala ko pakola produit ya solo mama na biso obandi na oya ba produit okoti na oya ya bastar. Merci beaucoup papa na biso moto ya mbobo na pesi ba mbote na ba auditeur ba auditrice ne so bozali branché kolanda radio lisolo na bosani te bande ko na ngana nzela singa papa Charlie Kashila papa Odon Pambu la servante de mama na biso misé na bosani te papa na nga JP Mango Ousmane motema mama Annie na mboka ya Londres bambote ebele Egide des Andame papa na nga Diego Mandamawa bambote ebele papa na biso de fide likambo produit osili koloba produit à partir à âge à 40 ans keba pamba te tomoni cancer eza kobeta bato nelongi à partir à 40 mata likolo pourquoi toli bongo moto soki akomi na âge à partir à 40 ans abandi kopusa na malema abeta demi-siècle 50 postope abandi kolemba na kati mpe biloko bandi kochange malembe yango monaka nzoko mama barimatisme bakomi na mikongo pasi miso pasi du fait que age ali kopusana produit mpe eza koboya yo ça veut dire ntango ozali moto ya loposo ya mwindo yo kopakola kaka mafuta sembesembe po esika kaka mwindo no ndenge ezaleli soki moto amoni akomona akoza na moto ya mwindo bato mpe na tembe ye mpe akopakola mafuta sembesembe po ete ntango moto ali komona ye kazali moto ya pembe de naissance abotama ndenge wana mais siko tozali koexagere esiko tosi tolekisi ndelo oza moto na mwindu yo okamati bamovate okamati badiprozone okamati batimi 4-5 odimisi na mafuta ebele ya bamélange wana chaque produit eza na cause na yango eza pe na utilité
poso ya moto babetazolo bapakolaka betazoli mpona bato ya makwanza bato ya mapalata na nzoto bato ya loto ndeko na ngai yo oza na loto te oza na makwanza te osombi neti babetazole na makata ya mafuta hydroquinone po echange to poso otela mais sans le savoir que produit wana soki okuti bokono to mpe maladi na lokota ya français oyo esengelami na traitement ya tibe wana te tala esika tozoza badefo ebele okomona bakashe na elongi bakanser bandi kozwa yo pourkui pamba te tibe ozopakola oyebi cause na yango te bandeko mingi bali kokanga yango na boutique africain batekaka yango na kobombama na mayele pamba te mundele ayebiki ali kodefri poso ya moto mais congolais to peuple africain bolimi mpona baka maloba alingi nde batibe wana kaka papa na biso dsv alingi nde kotela eske soko oteli okomi kitoko ezali motuna eske tokoteli okomi jeune fille to jeune garçon toti motuna eske soko oteli mituna na okotikala kaka ndenge ozali poli ekomisaka moto bote te poli mpe ekomisaka moto boga to na bele te mais produit eza na conséquence ya mabe tomoni basi oyo baza bwana me mwasi kitoko mais bwana kitoko ça veut dire produit ekochanise oforme azolo to litoi na yo te produit ekochanise oforme ya liso na yo te meme monoko na ye eza moke to monene ekochange to pamba to pakoli produit te soki moto aza kitoko nzambe asala ye kitoko akotikala kaka kitoko nzambe asala yo mpe na defo wana ekolongwa te pamba to tie hydroquinone to produit songolo ezali grave bandeko na ngai toke kote ya bastar moto tobengi star azali moto azali nde tobana lokota ya lingala ke moto ayebani mingi lokola papa na biso silifu debupe ata na radio lisolo bayebi ye partout dans le monde entier toko bazali star ozali appellation ya moto ali publique moto bayebi ye eyali tika ya lolendo te me na biso bacongolais na biso peuple africain ntango obi na moto ali star ekomi titre ya lolendo te ezali titre kozeke moto oyo aza na publike ebele ayebani lokola baartiste théâtrale lokola bamusicien lokola bapasteur lokola balanga nzembo voilà bazali bastar mais star elobi te kokomi lokola nzambe star elobi te koleki bango batikali star elobi te ke yo okomi soki na nivo moko moto ako kotushe yo te nayebi te mama na biso igeta katani naza na grâce nayebi te papa nanga ozali koyokanga 5 oui toza koyoka yo mama na biso ebotolo mpo na biso moto ya yambo ntango yo obengami star elobi te ke yo okomi moto moko especialiste ya koleka bandeko tu te ozali kaka moto oyo oyebani bato bayebi yo ntango ozali koteya bato bayebi yo ntango yo oyembaka bato bayebi yo ntango yo obondelaka nozano kaka ndenge moko na bato nyonso me yo nde oyebani mingi voilà to interprete na lokota ya lingala me ko tobengaka nango na lokota ya français bastar sikoyo na ndenge ya biso bayindo tomoni kaka tobengi moto star akomi moto moko nayebi te apusanaka bibele na nzambe te yango omoni esika bato tobengi na nkombo ya bastar bamataka mpo ya mapeka bazwaka mwa lolendo pamba te biso moko bazali kovalorize bango tozali komona moko moko ya likolo te star yali moto ayebani mingi toexplike yango mpona bandeko komonaka ke babengi moto star babengi moto babengaka nini mwa mosu esika okima ngai papa na biso merci mama na biso igete merci na intervention na yo merci tolekana nano epai ya mama na biso mise nde tokei na papier bisikita alors mama na biso mise na banzi olandaki intervention ya odon pambo likambo oyo tolobi ya mafuta oyo mafuta nini moto akoki kopakola na banzi bandeko nyonso basaisir yango malamu mpe na likambo oyo eske na Congo tozali na bastar mais soki tozali na bastar pourquoi soki star akufi okomona na ba email awa na ba Skype na ba telefone ba contribuer mbongo okomona na Congo bazotamwa na ba marché ko cotiser mbongo pe ba bola kutu
tangu ya zalaki na bomoi abane ko kipe ba bola na te na fier mais lokola kufi na mama bato ateka pondu matembele makala il faut cotiser pour ba kunda star wana mawe azalaki star congolais na ebite soki to na ba star ou bien nini to le pa mama na biso mise to pese maloba eboto. Oui, papa yanga DSV ya mafuta en tout cas na sina lobaki nyonso tout mafuta soigner nzoto na yo poso na yo ezala ya kokauka te ezala ya maladie te ezala ba makwanza ba loto te bongisa yango kitoko ezala kaka bien. Siko tokeye na mawa ya makambo ya star papa na ngai omoni star abandaki nano aza alanga nzembo alingaka na ye koyemba akomisi yango mosala na ye et à partir ya mosala na ye comme toyebi mutu nyonso aliaka na ndenge aliaka na motoki na ye alingi alia na mosala na ye ndenge ayebeli mayelo kitoko enfin kitoko ya mongongo nzambe apesa ye mais malgré bayembi yango na bayembeli nzambe te mais quand même misusu bandaki na mokili après bakomi koyembela nzambe mais bato bakufi comme bastar na biso dans le but de la bastar na biso baza bandeko na biso ndi bakufi tokolobela likambo yango sikoyo papa yanga DSV omondi na Kisasa baninga basala miziki malgré basala kango na mokili mais balukaki ndenge ya kolia lipa na bango basali miziki mais tomoni que gérance na bango moko déjà ezalaki penda bien te baza ko vivre vie na bango lelo na lobby donc azumbongo ne lelo asali programme na ye akolia nini lobby mokolo pe eleki nango jour ekolanda sali susu nzembo mosusu alituka mbongo ndenge wana mikolo ezoleka po bamakambo mpe ezalaki ebele mingi so bobengi bango bosola na bango bokoyoka makambo eza ebele ndenge yo moko lobi mosusu omona azalaki na mokili azalaki na vie aza kovivre bien mais ntango akufi tomoni ke eloko ezalaki nango te bakomi koluka bambongo meme epai ya bato efe epai bakende kosenga mbongo c'est vrai mais tokomona ke ntango baza kosala banzembo na bango ngai nalaki jeune fille na Kisasa nazalaki kaka koyoka na basango kaka mais ke bato bazalaki kosala na bango bazalaki kozwa bango bambongo kolia mbongo na nsima mokongo ba musicien tout ça wana toyebaki lero wana tozokola tokotanga kombo te producteur boye mutu boye azaka na salle na ye bato betaka miziki mais basengaka bango combien bafutaka bamisi yango combien chef d'orchestre bafutaka bato bien te mokonzi bayembaka bafutaka bato na ye malamu te bamakambo ka ebele esali ke bamisusu bamikufela déjà na niveau wana déjà toyebi misusu babelaka bamaboma période moko boye orchestre mona koloba na nga te déjà lero na eleka soki abelika malaria akufi po traitement ezate salaire ya malonga bafutaka ye te reconnaissance comme tel droit d'auteur ya malonga efutamaka te eza makambo ebele papa na nga so toye na poto totali miziki alanga nzembo avivaka na miziki na ye papa un jour balakisa émission moko boye na mindele incroyable mais vrai mutu moko aleki alobi asala nzembo kaka moko e na nzembo moko wana ayembaka kaka 2 phrases arepetaka ngo ti nzembo esila papa wana avivaka na mbongo kaka ya nzembo ne moko wana asalaka ti lelo oyo azaka ne na besoin kosala nzembo mosusu te po nzembo ne wana kaka yembaka wana elesaka ye elesa famille en tout cas non na Afrique bavedete mingi bakosama mingi bayibama mingi bayebaka kogere makambo na bango te misusu mpo mwa baningaka bafaire perdre bango bajuire na oyo bango basala te bajuire na mbongo ifale oyo bango bazwa bato mosusu nde basepela nango baza kofuta bango bien te yango ozomona lelo oyo mosusu omona likama ezwi ye nzambe abengi ye me na ndenge ya matanga koorganize makambo ezobunga kaka te et en plus biso tolingi matanga oyo bato nyonso bamona matanga ekomi lokola feti ekomi ngambo soki okufeli moto osimbi su moto me mutu soki akufi nzambe moto abengi ye me okosimba mutu pourquoi okosimba mutu mpo olingi bato baseka yo te maintenant nayebi soki kokufeli mpo bato basepela kokufeli mpo bato balinga soki seke ezalaki soki ya combien mbeto eki soki ombe no bapapa na nga eloko wana tochange na mentalité na biso wana ntango biyo okende kosenga mama oyo azoteka bitekuteku na yo pesa mbongo po star akufi ya solo penza mama na musupu tamuta atikala ta okota concert ya mutu yango te azobeta mutu wana bana balia ata mwa lipa na pokwa balala est-ce que vraiment boza kotala te makambo nini ezoleka na Kongo na biso tomeka na kochange ba mentalité na biso toza na pasi biso moko déjà
toza na pasi toluka te tobakisa pasi likolo ya pasi mosusu. Bandeko na biso bamusicien lelo oyo problème mosusu ekóma na bango, asalaka banzembo na ye, asalaka bacd na ye bakomi kopirate yango, azosala banani na ye badvd na ye baza kopirate yango, wana su problème. Baproducteur ya lelo oyo baza na poto baza koproduire bazowuta Afrique, est-ce que baza kofuta bango na bango comme il faut? Wana su mpe totuna papa na nga DSV yo ndenge ozali na radio na yo boye beka kotuna nano producteur moko likambo yango eza nini ti lelo oyo ya solo mpenza toza komona na télévision bamusike na bango eza koleka baza koproduire badvd bacd baza kobina tout ça baconcert baosala baplein mais bachef kaka baza bien bao mosusu baza bien te mpo na nini? Nazongisi nano maloba. Merci